Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo. Nde na yebisaki bino lobi ke na osala su video mosusu mpona kama Pasteur Marcelo. Bandeko na nga Saint-Esprit aza na biso, aza na video oyo, abatela, a protéger na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo. Bandeko eloko lelo na ina partager video oyo pona koyebisa bato nyonso na ba o nyonso o bazo kolanda biso o bazo yokela Pasteur Marcelo mawa nazo yebisa bango message oyo Mama Blanche atindi. Mama Blanche atindi message alobi to bondela pona bana na ye, to bondela pona bana na ye. Avant na tela bino yango na koyebisa bino mukolo oyo Nzambe ayebisaki ngai. O video na nasalaki o Nzambe ayebisaki ngai ke makila ya mwasi ya Marcelo eza na mutu na ye pe ezotambula na ye. Et puis bakosenga ye lisusu sacrifice mususu. Mbala moko ekendaki ngaka na pense ke nde Nzambe alobi ke bakosenga sacrifice mususu. Na raisonnaki ka sacrifice makasi o bakopesa bakosenga ye mususu eza bana na ye. Ozomona bakosenga mwana moko mibali misatu to ndeni toyebi te. Donc pour Pasteur Marcelo apesaka de ba sacrifice. Apesaka na ye ba sacrifice alia bato ebele na église wana po amelaka makila bato chaque dimanche. Donc apesaka na ye ba sacrifice ebele mais siko na niveau oye azomata oye fa koma yango bakomi kosenga siko ba sacrifice ezo peser. Sacrifice epezaka eza mama na o tata na o mwasi na o bana na yo. Si tout ne ezaki na âge a passé Marcelo mama ne na si sa koli déjà papa ne sa koli ba osengo mama na papa te. Ba senga mingi mama na papa na bato baza ba jeune. Ndeti mutaza ndeti na ba 25 ba 25 ake luka kisi ba ko senga mama na ye na papa na ye. Ozomona pour bayebi ke ba parents baza na un peu jeune. Mais ceux déjà comme na ba âge déjà passé Marcelo na je crois ba 50 ou comment na ebité mais ba osenga esiko mwasi na bana. Ozomona ba osenga mwasi to bana. Yango moni na comprendre ki yango le Nzamba lobi ke makila ya mwasi na ye o ya kufi eza na mutu ya Marcelo pe ezo tambula na e partout kokende. Et puis bakosenga esu sacrifice mususu. Ndesika na comprendre ki ke donc a sacrifier mwasi na ye nanu basengi ye mususu te me bakosenga ye mususu ke bakosenga ye bana. Na miloba ki ongabi bana o baza na danger. Avant que tout un message à maman na bango na côté la bino message à maman na bango prophétesse moko ote kopé sango 3 jours passés na zui yango na kanika mo ba parti ndambu de nécessaire ezana to yoka message o mama bonga pesi bande konanga leringa na raisonna ki yango tina ezaka penser pa na nga banda mambo oyo Nzamba lobaki na ngai nde na ndeko baka bana ngo mawa ele nazotala bana ngo na lobaka bana mawa vraiment sacrifice ba senga papa na bango ekozala bana o Nzambe batelaka bango mawa na yokelaka bana mawa makasi bande konanga mukolo lobi pona ota obi ma retraite lobi natali siko natali mo mke kaka message oyo na oto yebisa bino ona otela bino siko prophète Jordan Nzamba memaki nga nango ba message kutu ya yeze belé tellement za ina retraite na kota YouTube te donc nazalaki à la page te ya makambo ya Pasteur Marcelo ezoloba manini lobi nazalaki à la page te. Nde moi des vidéos na joki makasa kotala nde moko nango ezali oyoyo o nazotela bino siko o nazotela bino pour le quoi nazana ba audio ebele na WhatsApp na préféra ki na yoka ba audio nanga ke na kota YouTube mais ka par hasard ka na moni yelinga natali yango le natali onga bi bano yo yango nazo senti le Nzamba lobi nanga na koma na mawa ya bana oyo ya solo penda ndenge na kotela bino yango na suka mama prophétesse oyo wana na kotela bino yango video alobi bien a communiquer esprit na ye et communiquer na esprit ya mama Blanche ayebisi ye to bondela pona bana na ye. Ozomona to bondela pona bana na ye
po bana baza na danger. Toyoka ye wana na tie mwa makamdambu o alingi alanda ye na chaîne na ye o alingi alanda o mobimba chaîne nango kombo nango na otiela bino kombo chaîne na ye wana na otiela bino kombo chaîne o alingi alanda o mobimba akela nango na chaîne na ye kuna anga na zwi na nga kaka parti ndambu oyo na tie awa me na nini alobi mwa ebele doki le natalaki yango ngabi bano naokaki pasi na bana nzambe na nga bandeko nazoyebisa bino verite nzambe na nga likolo témoin makambo nga na oloba le na yoki mama prophétese wana nga na bi bano mawe ya solo mama bango atindeli bango message lokola kaka riche oyo atindaki message pa bandeko na ye ayoki mawa aza na lie de tourma kuna boyi bana na ye bakee na lie de tourma po ayebi ke mobali na ye mutu amemi ye na lie de tourma ayo amemela nga mpe bana awa nga kutu mwasi na ye oyo banda kokumisa lere nyonso anda kokumisa lere nyonso koadore nyonso ngai na chair esika badoraka nzambe yaka koadore mwasi na chair kuna asali nga boye amemi nga awa bongo bana kosala bango nini nzambe yango wana omoni mama Blanche atindi message esprit ya mama Blanche ekommunike na esprit ya sœur na biso oyo mama prophétesse oyo nde esika le nayokaki yango ngabi nzambe batela bana nayokaki mawa bandeko na nga ndenge ka nayebisi bino na oyoka na nga bamessage na ngai na ndeko atindeli nga message oyo nankuna komeli ete non na répondre te ndika na yoka message na écoute na message oyo na otiela bino sikoyo avant na tiela bino video ya mama prophétesse wana nazo yoki message oyo le na yoki message oyo lobi esika na baki na koyebisa bana nzambe do eza langage ya nzambe alobi na nga na annoncer message mpona bana wana nazo yebisa bino vérité tobondela mpona bana na baza ba innocent bato baama bato ya nzambe eke kobunga kabo a cause ya papa bango alukaki gloire alukaki azala bato ebele akufeli na président ye gloire baluka yango wana ti bato minene me bayebi oyo bamonake ok nazotiela bino audio oyo oyo pende etindi ngai bamona comprendre kaka alobi yanga abime na retraite dimanche na tokoki koma ana ndako dimanche na butu lobi nde lobi ezali lundi wi dimanche na butu wana nde nazoyokaka na nga bamessage na nga me nayokaki no message ya mwana mwasi te après sikoyo le nayoki nde message oyo video oyo naotiela bino ya prophétese wana après nayokaki maa na bana me nazali na ide te napasi yango mpe ana Deline TV me le nayoki su message oyo nga bia ekonkode na message oyo naza nango ke bana oyo bakoke mbeka babenga yango mbeka na lingala sacrifice ozomona mpo nzambe alobai na matoi na nga boye na pongi te na obondela abi makila ya mwasi ya maselo eza likolo na ye nazotiela bino epuis baosenge su sacrifice mosusu donc mwasi akembeka ke sacrifice donc bana mpe bana risque toyoka oyo natieli bino audio. Bonsoir, maman Adeline. Nalali te nasali mwa insomnie na kota na nga ta makambo pasteur Marcelo na koti pe na moni ozopesa message na bina sa elo voice mpona confirmer makambo olobi wana mpo banda mwasango akufi nzambe aotiangaka cœur nalanda pena makambo na ye mpona kokola me le nazolanda makambo na ye nazosentir na kati na nga sensation mo ezosentir na kati ki masolo soko abongwani te mwana ya mobali oyo ya liboso akokufa naosentir eloko wana nayoki na voix audible te me nayoki na sensation na nzoto ezoloba baloba nake Marcelo soki abongwani te mwana ya mobali oyo ya liboso ya mobali wana akokufa nzambe amalamu mingi mama na nga asungaka biso ka yango lere nayoki yango ngabi te nasalela sere na nga voice pour na confirmer message oyo nzambe apesi eza vrai nga nazosentir na nzoto ke soki Marcelo abongwani te mwana ya mobali oyo ya liboso wana ye moto akolanda eza pasi eza pasi makasi nzambe asunga bana wana asala bango ngulu mpo
les parents mangent les raisins verts, les enfants vont subir. Samba yoka ba mao. O ba parents na ba bali manga ngai. Siko bana ba ko subir. Samba sala ba ngo grâce. Nzamba zo lokumu. Merci beaucoup. Ciao. Oyoki na matoi na bino. Nga azaki na na retraite ile ndeko na biso oyo atindeli nga audio oyo. Bandeko yango na eko partager na bino. Nga nasalaki video na lobi ke makila nzamba lobi makila mosa Marcelo eza na mutwa Marcelo pe bakosenga ye lisusu sacrifice mususu. Donc yango to confirmer sacrifice wana nga dana ebaki sacrifice makasi eza mwasi na bana bandeko na to comprendre ka makambo to comprendre ka ba o basenga wana na église ba pesa kata 10 na mbala moko eze lokote ozomona eze lokote ce que passer Marcelo peut-être a ne bandeler a koti makambo na ye wana so pas ene innocent akende ne ko lukate ba initier ka kende tozo yoka kaka wana siko nga na otela bino mama prophétesse au video eke mulaite mama prophétesse o alobi boye po na kati ye kokata ndambu alobi boye avant nanu ayoka sango ya mama Blanche akufi alotaki ndoto moko boye bana basi moko 4 bazolanda bango na bato ebele bazokima moko o bande kokima na ezaki mama Blanche la azokima sko le ba soki pe bazoki so ndena ibite boyo kango bien awa le yesko akei po a sauver mama Blanche nde mutu moko abimiana abetaki ye nzete na lokolo alamukaki na douleur wana a comprendre wana mama Blanche na akufi te quelques jours avant mama Blanche akufa à l'après aye ko joanino aibisi abondeli nde d'accord a comprendre que mama Blanche aza na danger na bondela pona ye la abandi ko bondela pona ye abinzambe tala ye penza akenda quand même na dépouillement tiaka biloko matoi te alataka décemment en tout cas sunga ye ndoto na loteli po eza mabe boye ndemba monzamba ati acholi neti libondeli wana ati sopi sopi ndi na bosani boyoka nka wana do eza lokola eza ndeni ndeti mutu oloba bolamu mpona mutu azalaka mwana malambo mutu ate doteka do yo yebi ete do ngelo yo yebi ete yango zoloba ke o atika biloka matoi o bobo o yebi ete yango nzamba tiaki ebongo na o confirmer bino nzamba tiaka bongo donc après l'air ayoki bongo akamwa comprendre que nzambe a sepe na libondeli wana te donc acholi ekutu na libondeli wana ozobondela ozodeklare nzambe etala ye aza mwasi moko malamu boye nzambe ate do bongo après yele esali bongo atiki kobondela mpona ye akomprenaki te après aye koyoka sango ya mama Blanche ke akufi ozomona après yokaki mama Blanche akufi ne après ana donc alelaki alobi mambo ebele monso ezalaki vraiment makasi par rapport ke amonaki yango donc 2 jours avant ou bien so ndeni na ndenge ekokaki mama Blanche akufi akamwe donc ye mimonelaki yango déjà ke akokaki kosauve mama Blanche te donc makambo nzambe ayebisi oyebi makambo ya sala mambo ya sala kapolo bana ebo donc kati ya mutu ayebi yango eza nzambe biso toomona ka mutu mwana mwasi mo malamu boye c'est ça donc c'est ça donc nazotia bino boyoka bino moko et puis alobi ke après on esalaki somo lera azobondela kana basiyo nzambe alakisi makambo ebele alobi asalika sagesse po alobaka muke mpona bato ayebi ke bato bakofinga na bango ye ndeka bafinga biso mais alobi oyo eza le nécessaire esprit na ye ekommunike na esprit ya mama Blanche boyoka bino mo ekommunike na esprit ya mama Blanche ayebisi ye ke yebisa famille na nga
batela bana basala omoni neti bakoswano ezalaka na famille parce Marcelo bayebaki bana bazana epuis yebise bato nyonso babondela mpona bana na nga bazala na danger boyoka ye moko alobana yango bomoni nga na epesi bino verset nini oyo elobi na Bible elobi pauvre Lazare lisolo ya pauvre Lazare ndenge azalaki na lie de tourment amonaki makambo aye na lie de tourment wana amonaki na lie de tourment makambo ya monaki yango wana omoni mama Blanche bake komona makambo aye esika kei nde asali quand même ngolu quand même nzambe asali mpona kosauve banana koutilize kaka esprit ya mama Blanche lolenge ezolela na lie de tourment mama prophétese ayoki yango nde atindi pe message ozomona atindi pe message boyebisa bo batu babondela mpona bana bana danger natiki bino nzambe azala na moko bolanda epuis mama prophétese alobi apesaka message na 2020 passé Marcelo okoti baplace bikota nzambe abi sala repentance publiquement pardon sala repentance publiquement devant bato nyonso na chair loba makambo oyo oyebi oyo kota bongo ngai nzambe na ozala na yo ndenge moko mama prophétese auta koloba pe ka alobi makambo passé Marcelo asalaki repentance publiquement mwasi na ya kokaki olamuka do baboyi mwasi na olamuka mpo soki alamukaki anga oloba makambo ebele ozomona donc natiki bino bolanda video oyo kimia na Yesu Masiya ezala na moko merci epuis elo na ina bosana mama prophétese alobi mamo makasi ya na tiango wana abi passé Marcelo yo yaki olobi nzamba talisi nga papa Wemba aza na lie de tourment biso pe yango tozoya pe na mambo nzamba talisi biso mpona mwasi na yo tozoya nango pe mabe malheur na mutu oyo azoya kokosa nzamba alobi eloko te aya alobi nzamba alobi nga mama Deline lisumu wana bobosana nga na ozolike na lisumu wana te oyo nzamba alobi na obaka nzamba alobi ndenge nzamba alobaki ndenge nga na koloba nzamba tangelaki nga kombo te ke bana ne bana danger ma elobaki na nga bakosenga ye lisusu sacrifice mususu c'est ça nga mona na bomoto na mayela bomoto na comprendre ki sacrifice oyo bakosenga mususu ezaka keke na bana nde tomoni mpe ndeko na biso Saint-Esprit mpe atie kati na ye abi mwana ya liboso ok nzamba mona moko na moko merci. Vous bénisse partout où vous nous captez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle la prophétesse Jolie Priscilla Mani. Bien-aimée dans le Seigneur, j'ai vraiment attendu ce moment. Et aujourd'hui, c'était même pas le jour planifié par moi-même parce que je me disais, Seigneur, donne-moi la force. Dis-moi comment. Bien-aimée, parce que je suis une mère et je suis une épouse. Au sujet de la sœur Blanche, je l'appelle sœur parce qu'en Jésus, nous sommes sœurs. Donc, vous pouvez... Par le mardi. C'était un mardi chez moi. Et c'était le matin. Si je ne me trompe pas, ça pouvait être 9 ou 10 heures du matin. J'étais déjà réveillée et je me rendors encore. Pendant que j'étais endormie, bien-aimée dans le Seigneur, j'aurais une vision. Et la vision était que je voyais 4 femmes. Dans les 4 femmes, sexe féminin, mais il y avait une jeune fille qui n'était rien d'autre que j'étais le nom, je ne veux pas donner les noms parce qu'au père, le diable en profite. Il y avait une autre sœur qui fait aussi, j'ai reconnu, qui fait aussi du théâtre. Et je pense, après la mort de Maman Blanche, je lui ai réprimandé de son comportement et je lui ai parlé. Et comme elle est déjà informée de cette vision, ça m'importe peu de venir encore en parler. En fait, je verrais les 3 femmes qui étaient poursuivies. L'autre jeune fille qui était déjà par terre, qui revêt, qui ne savait plus quoi faire. Mais les 3 femmes étaient en train de courir. Et parmi les 3 femmes, je reconnaîtrais, comme je disais tantôt, Maman Blanche Tounassi. Et pendant qu'elle courait, j'ai pris ma main gauche, je voulais protéger ces femmes.
Parce que d'habitude, quand le Seigneur m'utilise, deux fois, je ne sais pas comment vous expliquer, mais deux fois, il y a des actions, il y a des choses que tu fais, que le Saint-Esprit te fait effectuer, que toi-même tu ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça commence et comment ça s'arrête. J'ai essayé de la protéger, mais bien aimé, il y avait une foule qui poursuivait Maman Blanche. Cette foule qui poursuivait Maman Blanche, j'ai voulu la mettre derrière moi. Et un homme, je l'ai reconnu, ce que je n'ai pas vu de cet homme, c'est seulement sa couleur de peau que je n'ai pas méprisé. Mais j'ai vu sa taille, j'ai vu comment il était habillé, et je peux le reconnaître. Cet homme prend un pilon, ce qu'on appelle en lingala, nzete à pondu, obatute la kalamotute. Ce pilon-là, le monsieur m'a frappé fort sur ma jambe droite. Et la partie qu'il a frappé, c'était un peu tout près bassin, mais ça touchait aussi le douleur directement dans mon thorax. Je commençais à pleurer, et c'est-à-dire je suis sursautée sur cette vision-là. J'ouvre mes yeux et directement je prends le téléphone. Je vois que c'était 12 heures pile. Mes enfants de la foi savent que nous faisons la prière toujours précisément à 12h30. Et moi, j'ai l'habitude de lancer la prière 27-28 pour laisser les gens de ne pas déranger, de ne pas avoir de retard devant la présence du Seigneur. Il se fera que je sursaute sur mon lit avec de douleur, avec de fièvre. J'entre directement dans la salle de bain, je commence à me laver. Ma famille savent que je ne me lave pas de l'eau chaude, mais ces jours-là, j'ai mis les fans parce que c'était de l'eau très chaude. Parce que j'avais de la fièvre et de la douleur. Vous savez, dans le monde des esprits, pendant que je parle, les gens qui ont combattu cette femme se reconnaissent et ils voudront encore m'attaquer. Mais je vous préviens que vous êtes déjà exposés au nom de Jésus-Christ. Parce que auprès de mon mari, auprès de mes enfants de la foi, tout est à nu. Mais je suis en train de donner d'autres choses par code et par sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je sors du salle de bain, c'était 12h29. J'ai pas pu, je commençais à lancer la prière et j'ai mis seulement le peignoir, je disais à mes enfants dans la foi que là, ça ne va pas. J'ai vu 4 femmes que j'essayais de protéger, mais l'une d'elles, quand j'essayais de la protéger, j'ai été frappée. Et je sens de douleur dans mon corps. Mais je transpirais, j'avais de la fièvre. Et après, je commençais à prier. Mes enfants dans la foi sont témoins. Je n'arrivais plus à prier. Je commençais à pleurer parce que je refusais, avec mon dernière énergie, la mort de cette femme. Après la prière, j'ai commencé à prier maintenant personnellement pour Maman Blanche. Parce que l'autre sœur du théâtre, tellement que c'est une sœur que j'ai beaucoup encadrée aussi, mais il y avait de dérapage un peu dans ce comportement. Alors je me suis dit, ça sert à quoi? Même si on disait à quelqu'un, si c'est un message peut-être qui ne plaît pas à quelqu'un, donc ça ne sera même pas le bienvenu, je prierai. Mais en tout cas pour moi, je m'étais étardée sur Maman Blanche. Parce que Maman Blanche, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais c'est une femme parce que son mari nous la présentait publiquement dans le corps du Christ. Et on estime étant intelligent que quand un homme parle de sa femme, c'est-à-dire l'homme est comblé. Ce n'est qu'un cœur comblé qui commencera à parler. Et de cet amour, il m'arrivait 2 fois. Vous voyez le Facebook, tu peux entrer dans le net et tu te rencontres avec un petit extrait de paroles de son mari. Chose qui a fait que je puisse aussi développer un amour ou une affection à son égard, même si je ne la connaissais pas. Et pendant que je priais, peuple de Dieu, je ne peux pas vous mentir, pendant que je priais, et directement, j'ai dit ceci à Dieu: Seigneur, protège ta servante. Et regarde même avec tout ce qu'elle a. Elle a la richesse, mais elle ne porte pas les ornements. Elle a la richesse, mais Seigneur, elle s'habille décemment. Bien-aimé, chose qui va vous choquer. Directement, je reçois pour ma première fois entendre le Saint-Esprit, comme on dit à Lingala, le kola sekinga, le kola choli, ma prière. Et directement, l'Esprit de Dieu a fait c'est ça que j'ai entendu. Je reprends encore la prière. Le Saint-Esprit dit encore toi tu la connais. Toi, tu la connais,
c'est moi pour les bijoux. Toi, tu sais ce qu'elle fait? Je dis, Seigneur, elle fait quoi? Elle fait quoi cette femme? Je l'innocentais par rapport au dire de son mari. Je l'innocentais devant la présence de Dieu dans mes prières par rapport à ce que son mari disait. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit s'est moqué de ma prière et j'ai senti que Dieu n'agréait pas, je me suis tue. Après avoir cela, c'était fini, mais toute la journée, j'étais malade et mon mari qui est venu du travail, je lui ai relaté toute la vision sans lui cacher quoi que ce soit et je lui dis, papa, c'est pour cela, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive à rien faire. J'ai pris des antidouleurs, j'ai commencé à prendre même les médicaments de tension, comme je suis aussi corps médical, je commençais à checker tout ce que je pouvais checker, les sucres, la tension, parce que ça n'allait pas, et la jambe, que moi je n'arrive pas à marcher dans la maison les pieds nus, et ces jours-là, je n'ai pas pu porter les babouches, j'ai porté les chaussettes. Se communiquer avec l'esprit de la défunte. Je ne sais comment vous expliquer. Les choses de l'esprit, je ne sais comment vous expliquer. Et je sentais la douleur de maman Blanche. Je le sentais dans mon cœur. Et je sentais même les phrases qu'elle prononçait dans mon cœur. Bien-aimé, Osée 4,6 dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque la révélation. Et après, j'ai compris que Dieu avait fait ça pour maman Blanche. C'est parce que je n'affirme pas, mais selon les dires, même soi-disant de sa famille, oh, ils nous ont envoyé ceci, cela, parce que maman Blanche avait fait des chirurgies. Bien aimé, les gens qui me connaissent, quand j'étais jeune, j'avais une très belle taille. Mais je bénis le Seigneur et je suis heureuse d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir ce poids sur moi, malgré je fais aussi des efforts, je fais des gyms, d'être ce que je suis, mais quand je regarde mes enfants, je dis, c'est un honneur. Que je vieillisse aujourd'hui, c'est un honneur. Que mon corps se métamorphose, c'est un honneur pour une femme. Et bien aimé, les gens qui disent que la Bible n'a pas écrit, non, la personne est libre de faire la chirurgie ou ceci, il y a de ceux-là qui se sont coupés les estomacs parce qu'ils ont eu de douleurs. Ils ont commencé à développer le problème de respiration. Ils sentaient comme si quand elles dormaient, elles voulaient mourir. C'est tout à fait normal. Elles peuvent faire diminuer l'estomac malgré que c'est le. Je ne voulais pas vraiment citer votre nom, mais vous êtes dedans. Pasteur Marcelo, je vous ai vu. Moi, j'ai eu à suivre ces vidéos. Vous êtes venu devant le monde en disant, Dieu m'a dit. J'ai vu Papa Wemba. J'ai vu ceci, je vis cela, je vis ceci. Je refuse d'entrer dans les détails. Quand Dieu nous parle, quand je suis en train de parler ici, je suis seule. Il n'y a personne qui était avec moi. Donc c'est moi qui assume ce que je suis en train de dire. Et au dernier jour, le Seigneur me jugera en fonction de ça. Si c'était faux, le Seigneur me dira pourquoi tu as fait ça. Si c'était vrai, le Seigneur va me gratifier. Parce que pendant la mort de maman Blanche, jusqu'à attendre qu'on enterre, je commençais à souffrir, je n'arrivais pas à dormir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à perdre même des gens dans ma famille. Je n'ai jamais ressenti comme ça. J'avais des sommeils coupés, et je ne me communiquais qu'avec l'esprit. Je recevais beaucoup de choses. Bien aimé, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple fanatique. Je me disais, quand je vais faire cette vidéo, les gens vont m'insulter, les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais moi j'accepte. Je dis à Dieu, tu m'amènes dans un terrain qui va m'amener dans les scandales, c'est pas un problème, comme tu le veux. Moi qui vis dans mon coin, hein, votre richesse là, moi j'ai peut-être 1% sur ce que vous avez, je n'ai pas tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, tu veux m'exposer, je ne suis qu'une simple servante. Mais hélas, la Bible dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Le Seigneur suscite encore une génération. Bien-aimé, Pasteur Marcelo, quand vous avez parlé de cela de Papa Wemba, vous avez dit, Dieu vous a dit. Donc, même si nous partons devant le cours des tribunaux du justice de ce monde, nous allons vous amener cette vidéo en disant, vous aussi, vous avez haï à Dieu sur un mort. Dieu vous a dit. Et ce que nous sommes en train de faire, nous partons sur de bases bibliques. Quand Dieu me dit, moi j'assume ce que Dieu m'a dit, de la même vous avez assumé. Et si vous n'avez pas présenté votre femme, si on ne connaissait pas votre femme, il y a plusieurs personnes qui meurent dans le monde, dans les quatre coins du monde. Il y a des enfants innocents, il y a de ceux qui souffrent, qui ont des problèmes. Mais nous parlons parce que elle ne vous appartenait pas seulement vous étant votre femme. Maman Blanche était
un enfant de certains, Yaya de certains, et elle est aussi jeune sœur de certains, et elle était servante de Dieu. Donc, elle ne vous appartenait pas seulement à vous, elle appartenait d'abord à Dieu. Alléluia. Alors, quand Dieu nous parle, nous aussi nous venons. J'ai entendu la mort pour venir parler épaulément. Je suis une maman, je suis sage. Maman Blanche a transmis un message. Et là où elle est, elle pleure fortement pour ses enfants. Pour ses enfants. Elle dit ceci à sa famille. Bien-aimé, je parle de ce que j'ai vu dans la vision. Je parle de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Et je parle de ce que je me suis connecté avec l'Esprit de Maman Blanche. J'entends de mots, j'entends ses paroles, j'entends sa voix. Si c'est le mensonge, moi et Dieu. Seigneur, pardonne-moi si je suis contre ta volonté, si je ne fais pas ce qui est juste. La famille des mamans Blanche Kandolo. Si j'ai bien dit le nom, on peut dire Maman Blanche Odia. Peut-être que je vais mal dire le nom. Maman Blanche pleure pour ses enfants. Elle vous demande de prier continuellement pour ses enfants. Et que vous fassiez attention de vous acharner contre son mari. Parce que ses enfants, elle a des enfants là-bas, dans cette maison, qui ont besoin de la protection. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens parce que j'ai vu Pasteur Marcelo en 2020, je crois le 19 octobre. J'avais donné un message sur vous. J'avais dit ceci, Pasteur Marcelo, le Seigneur dit, repentez-vous publiquement. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur Dieu va vous frapper. Vous deviendrez fou. Vous savez, quand je regardais, les gens m'ont renvoyé ce vidéo que je n'avais plus vraiment en tête. En fait, j'ai entendu que ce n'était pas ma voix. Je tremblotais. Vous savez, il y a de fois l'image que les gens nous donnent. C'est une image pieuse. Qui souvent, quand Dieu nous parle de quelque chose, tu dis, Seigneur, parle-moi en long et large. Mais comment tu me codes ça, Seigneur? Je ne crois pas en celui-là. Et on a même peur. Mais les gens qui parlent ici, vous jouez avec venir donner le message au nom de Dieu. Moi, j'ai parlé à la chambre haute, dans certains de mes enfants qui sont précisément à la chambre haute. Je ne citerai pas leur nom. J'ai dit, priez pour moi, votre maman. Parce que ce que je vais dire, c'est une guerre que je suis en train de déclencher. Et je prie que chambre haute soyez élevée. Nous ne venons pas faire comme tout le monde fait, parce que peut-être qu'il y a la notoriété, parce qu'il y a quoi? Non. Jésus n'a pas aimé la notoriété parce qu'il savait déjà que le monde va s'acharner contre lui. Pasteur Marcelo, je disais à Dieu pourquoi tu avais dit ça. Et c'est maintenant que le Seigneur me montre beaucoup de choses. Et dans ces vidéos, il était dit ceci. Vous montrez au monde ce que vous-même consciemment, vous ne pouvez pas mentir votre conscience. Vous savez ce que vous faites. Je vous demande de vous repentir publiquement. Déjà, je dirais quelque chose. Pasteur Marcelo, quand Dieu parle de la repentance, ça dit qu'il vous considère, Dieu vous aime. Pasteur Marcelo, il est possible. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je suis sage. Il est possible que vous descendez encore devant le pied de Jésus et priez. Dire, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas parce que j'ai vu une association. Je ne connais pas le nom, je n'ai pas vu le nom. Une association qui vous ont aidé, qui vous ont béni, oh Seigneur. Mais il y a eu des choses que vous ne savez pas. Moi, je dirais que vous êtes victime, Pasteur Marcelo. Moi, je dirais comme ça. Vous êtes victime de plusieurs choses. Pensez à vos enfants. Parce que, Pasteur Marcelo, les combats se tournent maintenant vers vos enfants. Et si vous ne faites pas attention, si vous voulez protéger, vous refuserez de chercher à protéger vos enfants, peut-être c'est vous-même qui partirez. Vous savez, quand nous venons donner des révélations comme ça, il y a des gens qui nous aiment, qui vont nous haïr parce qu'ils vous aiment, vous, Pasteur Marcelo. Moi aussi, je vous aime. J'ai aimé aussi votre femme.
Vous prêchez bien la repentance, mais hélas, elle est totale. Pasteur Marcelo, Jésus-Christ est là, il a besoin de vous. Vous êtes un pionnier. Vous pouvez vous battre avec Jésus. Les choses peuvent changer. Dieu a besoin de vous. Alléluia. Dieu a besoin de vous. Il est là, bras ouverts, pour vous accueillir. Pasteur Marcelo, un jour, je ne me souviens plus, vous avez parlé, vous avez reçu des anges, vous sentez comme vous étiez étouffé, comme si vous allez mourir, je ne me souviens plus de l'année. Un jour avant, ça y est dans mes histoires, je dois encore fouiller, j'avais eu la vision encore sur vous, Dieu me disait, Marcelo doit se repentir. Un jour après ou 2 jours après, si je ne m'abuse, vous avez mis cette publication que Dieu vous a parlé, vous sentez comme si vous allez mourir, le Seigneur vous a dit de vous repentir. Et vous avez parlé même, nous prenons souvent de gloire dans des chaises, nous nous asseyons, vous avez étalé, vous avez dit beaucoup de choses. Si Dieu parle de vous à d'autres serviteurs ou servantes, c'est parce que Dieu vous considère, pasteur Marcelo. Sortez au milieu d'eux. Il serait mieux que quelqu'un meure physiquement, mais qu'il garde son âme. Les gens vont nous haïr, je vais perdre de relations. Les gens vont m'insulter. Je me souviens quand le pasteur Tibi Joshua, j'avais... Bandeko na ngai boyoki bino moko ndenge mama prophétesse auti koloba. Boyoki bino moko na matoi na bino. Bana wana baza na danger. Mama Blanche esika azali azana kimia te. Azana kimia te lokola kaka nani riche oyo atindaki ayebisaki Abraham abi père Abraham tinda nani babenga nani tinda pauvre Lazare azonga na mokili ayebisa bandeko na nga babongola mitema po babika. Donc Mama Blanche esika azali aza na lieu de trauma ake ko comprendre penda ke nzambe o bango balande ko servir aza nzamba solo te. Ake ko comprendre penda ke bisiko bakota ki ena mobali na ye ezalaki bisika e bien te. Ya ona lobaka biso batu toyeba kaka makamsu leto kufaka. Leto zana bomo makamsu toyeba yango te pona nini. Toyeba yango te. Toyeba kama mami leto kufaka. Lara kufi siko ake mona ke bane kosaila nzambe o asolo te. O mama prophétesse na tele ebino lobi alobaki. Amona ki yena mobali na ye balata bilamba mo bazoko adorer nzambe moko ya mabe bazoko adorer Satan le diable. Peut-être ba yeba kite, peut-être ye Mama Blanche a yeba kite, tout comme pas yeba kine to yebite. Ma yeba kite en réalité, mukola ko kufa e ko memela e bongo. Lera ke ko mona ke ndera kufi makambo yeli ayo ki pasi pona bano ya tiki na mokili oyo. Ayo ki pasa bi bana wana na maboka papa wana. Oh ya super franc-maçon, super rose christian, super logini ba lojaka na yebi pete. Hein? Wa science okiti wana Marcelo muta science okiti makasi. Donc Mama Blanche ake ko comprendre ango kuna esika ake ko kufa ke amoni penza bi nzoka nde boy mobali o nga na balaki amemanga na baloge na kanisa ki peut-être eza bonzambe peut-être nzoka bonzambe nzoka nde eza nde boye vraiment na boy bana nanga ba yesiko ndenge kaka riche wana lobaki ye malgré pana ekomaki tota sa kufi me ba sauver ata bandeko na ye ba koloba me na ngolu o nzamba sali na temps o Mama Blanche ayebisa esprit na ye communiquer na esprit ya mama prophétesse o mama prophétesse nani komone Jolie Priscille amani bomoni kombone ya mwana alobi makambo ebele yanga na zuka muke na trier ka muke pona lingte video o eza mulai ozomona yangwana na oyebisa bino nazotiela bino audio te audio na ochavan donc audio oyo mwana mwasi wana ayebisa donc yango na oyebisa bino ke bandeko na ngai oyo nyonso bozoyokela pasteur Marcelo mawa sujet nazopia bino bobondela mpona ye akonfese toyoki lobi na message o na tele bino lobi ya mama prophétesse wana mosusu abike
Pasteur Marcelo soka prophétise a confessé qui pardon soka confessé qui publiquement moi c'est nga ko la muka et puis moi c'est là nga ko la muka ingeza gwa ya nzambe mama prophétise pa lobby a lobby na ite so na yoki on pa na ipto pa mutu mususu ke mama mwana soka la muka ki anga loba makambo ebele yango ba meme mbangu ba meme mbangu ba ke kunda e mbangu po ba bangi ke alamuka po soka lamuki ezala somo yomo ba ke kunda e mbangu osomona ba kundie mbangu ba boyi kutu ko seke ne ba fongola ngo boye po ba ebike ta mususa ya ko lamuka ba bangi esika ba kundie esika ke kuna bandeko na nga aza na lieu de trauma zomon aza na lieu de trauma esika ke yango ezosala ke bana na ye asengi lisungi mpona bana na ye yango message oyo na lance na bato nyonso oyo bozoki Marcelo mawa bobondela mpona bana wana biso mpe tokobondela mpona bana wana mpo bana bato baza innocent baye na mokili oyo nayebisaki bino nzambe alobi na nga makila ya mwasi ya Marcelo eza na mutu na ye epi bakosenga su sacrifice mosusu do basengaki sacrifice ya mama blanche akanisaki kende bakota na mobali ne basuki ka place ando mobali amata niveau akoma soki ne baloba soki combien de chambre soki 33e chambre soki nayebi te naloba bilobela te amata niveau mosusu basengi eske opesa biso o mwasi na yo ozomona yango moni mama blanche ayebaki kutu te mobali alekeli ye pa akesutuka kuna ke yeba nani amemie kuna mobali ne mutu amemie kuna ozomona mobali ne mutu amemie kuna yango soki abandi kolela mpona bana na ye message tozwi yango wana tolela mpona bana ne yango nga mpe le na yokaki yango le nzambe alobaka na nga ke makila na ye baosenge su sacrifice mosusu eloka na raisonnaki ke sacrifice mosusu ezala su bana na ye ok natiki bino nzambe amona bino yango kana ye naloba tobondela mpona bana wana baza na danger mama bango tatindi message merci